anniversaire. Pour moi, on a grandeur, on a la bijou la reine et pas mère. Pour moi, on a niveau. Donc, tant à lobby, ça y est, que moi je ne mange pas ça, moi je ne bois pas ça, bah exécuter ma rambo ya lobaki. Bijou la reine a vendu la place dans restaurant na place normale. Place biso nyoso tout au vandaki. Abi na ye mère lobby ke ko ta VIP. Donc, biloko na nyoso tout belle vie comme te mama bé. Voilà. Quelqu'un quand on a VIP. Bah quelqu'un quand on a VIP place bato bazaki zaki wana mo ba vitamine nene ba yaki wana. Et le moins dans le maravana te na souka film ba pesi yo mongo ya transport. Voilà. Yeko. Bijou la reine Kolo, attendez bijou la reine Kolo. Vraiment. Ouais, tu gagnes mon moyen Mickey. A rôle ou pas moyen voyager na ya que vous faites dans la photo. Mais à 8 ans na ye, ya woloba bêtise. Kolo ndeti nga boye na ajo nga na zanango. Belvia komeli nga message. Bon, le jour no ya ko finga. Comment te kozami doki? Bakanga kaka internet ba Miss Lolo bazongili boulevard oh boyo dengo te bazongili boulevard ba rezi bazongili ba jeep bena point la soir na ba boîte bazolo ba jona ba reza ute ko tsisa na ifasi ndaka bato bafinga mère ye mokolo ndenge wana bakotinda tosola pembe ye mokolo ndenge wana bakotinda tala ngai so na bino contraire mère seki na kosi to na koseli Belvi Kandi aza cousine nanga makambo Belvi Kandi depuis nga nazwaki makanisi ya kokota likambo ne na kanai po aza cousine nanga na kanai na bolai po na bato bakoma kokoseli makambo so na yebisi oki ton na ngai ya boulot nata ya cousine na ngai epermetaka pena te ke tomonana ondimanga te so na yebisi oki balakisa nga place barepetaka eza te baza bacolaborateur na ye baakompagnaka ye soki akomi filme na ye amoni ke atanga nde na bandi bo soki Belvi alobi naa na filme mo nasalaki cousin gosse nga na tourna te me na nga nasala eloko mo na immortalize le mtu ya dadi mpe ya bendo benge ya dadi na immortalize ta mtu ya dadi cousin mpe ndenge na kotiaka na kokotie pa tourne abenge nga apesi nge pakola lekati na benga la patronne voilà si la emoka leka biso ki chaîne nanga boy respect na la patronne voilà c'est que famille bota parce que pendinga ndinga la ko visiter on dit ça ni mageni elingi koloba te ke po la ta danger. Il faut que na maison moya verser 60 mois 3000. Ta ba verser soit euro ressemble à 3000 dollars bola tu vas monter ça là ta monta par yo. Et voilà. Ah biso pembe mère. Euro ressemble pe yo dia moto moko boya ba 5000 balles mais ou là tu ngo boy moto la noter. Pour former na ngoma be. La plupart ba bilambe bele ba saper ba lataka yo la tango pété. Et tant que moto normal. Non mais kati. Ah. Au moins la pantalon tengama. Ya gola azongi musala olongola ba couper pour la travailler na sima na tâche te na batinel yo sur la pembe est-ce que nga na offre avancer yo sur la pembe baza ba papier te ya ko ba ozoewa ata na émission 0 so ba biba banda ona ba batalika yo te yete yo bosa no yo bosa konda makambo ya yeah, vamos lá. Oh. Bonjour mesdames et messieurs.
qui est bienvenue dans le nouveau numéro de Coup sur Coup qui est bien présenté par votre humble présentatrice Chancée Siana, la Cléopâtre, mon asso Kabasoni, autrement dit Ija de la Phrase. Voilà, aujourd'hui je suis là comme mon invité d'aujourd'hui, Gosse Dikamba, la mobile, la précision, m'a beaucoup pété, ce qu'ils ont aujourd'hui. Ce qui est tatoué le beaucoup na poche pour rejoindre voilà et le tour solo la bon on a Gosse Dikamba la concernant l'actualité ma camdine le kabavoisé le biquet et la guerre sera longue et populaire voilà ndeko na biso bijou la reine akekuna lo biquet ye babandaki kotinda ye abandaki kofinga na volonté na ye te babandaki nde kotinda ye nani abandaki kotinda ye tokoyeba yango na kati ya émission na biso kuna pe tendance dibinga toyebi bongo matanga ezalaka soki bato bakei matanga ezalaka mpona kokabola mawa mpona koassiste kosala dernière hommage mpona ndeko na biso oyo touta kozala na ye ndenge atiki biso donc basouvenir wana yango wana tokendaka mpona kotala lisusu ndeko na biso na mokolo wana ya suka na ye parce que tokomonana lisusu te me lelo oyo matanga mpona bavoisin ekomi yango esika ya matalana voilà bongo kuna mpe ya gola alobi ye kutu azosepela ndenge Arlène aye vraiment bavérité eza lisusu ya somo telefone na ye vraiment tour oyo akomema yango na katikati ya sous-vêtement na ye parce que soki atamboli nango bomona kaka motu moko ya famille libota akoya koyiba yango mpo effacer babiloko nyonso oyo eza kuna lokola bavérité tokosolola yango na invité na ngai Gosse Dikamba. Mais avant tout d'abord, réalisateur Nangai a Zoabiso na plan d'ensemble. Donc, profiter de couper sa mbote la maman chérie, maman José Loussadi, sous maman Claudine Bokato, là, voilà, maman Gina, Mabia, là, Aigle Jaune, maman Telabino Yangwane, pourquoi pas, maman Rosaline Vetousi, là, voilà. Princesse Davina, merci beaucoup. Yo posa kitoko makasi malgré dans tout le monde na bonami soutien mais babelo kwa kitoko basantaka yango kaka na ekomeli na elobi vraiment et ça la kitoko makasi. Dorcas Elena David monde na benjo na kombo na yo. Merci beaucoup. Voilà likambo ya podium pe ima lumière ezabongo Francis Ngolubino obozana posa bosala ba campagne na bino bozana posa ya podium bozana posa ya lumière. Comment numéro nanga eza plus 243 89 555 28 36 plus 243 89 555 28 36 sur le na numéro wana appel normal to na WhatsApp okozwanga ibongo na komima yo ti et pas ingénieur hein, François. Merci beaucoup à mon habilleur chéri Paulin Lissoupa voilà qui dit vous bénisse Montréal je suis Rosa toujours nanga wana ozali sous plat d'ensemble pour ba découvrir le souci l'ongi invité nanga et qui tout makasi surtout sur Rosa Seka aïe aïe Gosse Kamala bonjour. Ouais, bonjour maman Nanga Chacha, bonjour. Na famille Libota Mumbabazo Landabiso dans le monde, donc voilà. Pas santé ndeni. Non, ça va. Zambazo Sopangolu na Aïcha. Eh bien coiffé hein. Na baki na tiga isuki opona ba doit comprendre que biso tumila miliki na ba bonne santé nzo tumike bo mokono te na bonne santé. Ils a tege osuki ovandi bozo longwa yango mo. Ya tege osuki zo longwa yango moko ezo longo zo poma libandi poma mama belegi. Masu molegi. Voilà dans sommet on nga na oteki déjà copé ça. Mastijo to kosola bonga na yo voilà. Premier point nanga eza bongo na mona ki tendance dibinga na matanga a salaki direct moko wana na matanga et puis aye kosukisa yango akataki puis aye kosukisa yango na kati ya plateau na ye mais kasi direct wana ezalaki kaka ezalaki makambo kofinga bata famille bota abiki bata famille bota bayaki sanité na matanga delta balataki bien te surtout Serge Pasteur patron alataki bien te alati collant pantalon alataki ezalaki collant ekangi ye libumu ekanga da libumu ekweyi kuna mpe na nsima ekweyi vraiment abengaki yango na kombo nango alobaki babétise alobi bongo bandeko mosusu balataki bien te barobe ya ba 10 000 francs barobe ya ba 5 $, balataki bayaki nango na matanga pendaki matanga wana bayebi ke badiverseur na bango bazali fale baya makasi lokola bango bayaki makasi me kotala bebata mbongo yango bakumisaka baye matanga bien te akumisi kutu fission sai alobi ke lokola apesaki enveloppe wana ye mpe jeudi kaka oyo fo ye pa kende kozwa enveloppe na yobi bata malonga nde bango wana wana basila bisala botika kokumisa bato mosusu baza na bango bato kokumisa te kutu bato bazokima bango deja moko makambo mabe ekomi deja koyebana par là kutu expliquer biso ndenge nini mère makambo makolata
esenga mbongo ebele kasi moto aluka makambo ba griffe tosola pembe makambo makolata esenga no ba bien esenga mbongo ebele kapa ba saper bato baluka bilamba ba griffe mais okoza saper te moiza coup d'œil oyebi couleur oyebi classer lamba ozo comprendre okoza no saper te moza na coup d'œil oyebi classer lamba et esengo ba million ti ozo comprendre et esengo ba million ti oyebi bla grande na za boso na beti pena do pati moko noir ezunga bien na beti pena chali moko noir ezunga bien na kasango na ketcha rouge couleur wana na kasango na ketcha rouge ya propre ozo comprendre mais c'est-à-dire que obimi pe boye moto alati ba costume na ye ya ba Versace ba nini mais yo ye kana ba chemise osombaki pena msuka ba 5000 ba pati ya jeans ozoki pena ya to pati mo tisi pena noir ozoki pena bien taille bien ketcha misika rouge moto costume ya Versace bo bimi bo na yo frappé couleur na yo attiré bato on comprend surtout dans tout elamba couleur na yo et sali que et attiré bato ah osuna Chalo ya foulard ya kota moi ba isa ba noir partout moi foulard tiki moi sengle moi pembe na kati la moi kangé na ya makolo rouge bien beau pas ta noir wana donc couleur wana attiré couleur frappant et attiré bat mais c'est-à-dire que bango ba ndi mamola tati donc yeto kati fa mutala tabi ma propre pour azala riche donc c'est mamango yebite c'est mamango yebite pour mutala tabi ma propre pas à riche te Oye bande makambo couleur, oye bande elamba ba classe en nene. Excusez-moi, na touché na moi grippe. OK, pas de problème. Et lingi koloba te que pour ola ta danger. Il faut que na maison moya avec ce sombi vertes moi 3000. Ta ba vertes mo so oko somba $3000 bola ti ba moto so ola ta mota par yo. Et voilà. Ah biso pembe mer. Oko somba pe yo jo ma moto moko boye ya ba 5000 balles mais ola ti ngo boye moto lando te. Pour former nango mabe la plupart ba bilambe bele ba saper ba latara yo latango peut-être non mais kakuté et tant que mutu normal non mais katé ah au moins la pantalon tengama yo ko to standard sumba le tijipi ozo comprendre très bien et tant que responsable na ninga mabe te na bité que bato baza ba responsable te parce que ça et ça la ramu bazam ba subi comment ba boulot na bango ba mission pe bazana ba droit to ba artiste ba ba droit ya rolata ndenge ba lingi etant que modèle mais net biso boy net le karama ba TV boy ba journaliste ou ba chroniqueur au rolata jamais pantalon moko boy sali ndete tengami ya mère non on ça tu pantalon tengama te non expliquer par rapport ya ndenge na biso konja bord yeso betelo ma bese mukolo na waza net mère na biso ka nda uti kuluba wana alaxi pena kino yaza muta ba sengle akoya le pepe tala tinga sengle bras cassé ya pembe ya monique c'est bon et pour na hier azo mona na ngoza normal au moni mutu bakamba bilamba mais soso ngolo bilamba po yeba yango faut yeba ngo bien faut yeba makamba bilamba bien po bilamba zo senga teke faut ça la propre po buta sepela na yo il faut au cas où nous sommes beloko ya $10,000 te tala ngala yamba déjà une fois na plateau da yamba nationali musicien Robino Mundibu voilà alataka jean t-shirt na pembe na basket na couleur na ye na ndenge t-shirt na ezwaki na jean na pantalon swag ozo comprendre na bisio swag yukane ba costume te ozo comprendre na yukane ba costume te ka jean ketch na basket na ya propre t-shirt na ya pembe ba t-shirt na yo quand tu consommes comme ce que beleza $10 so beleza $10 mais ba $20 ezalaka si d'abord ité mais abimi propre ba t-shirt na ba poto veta msuko pa $3 de to so la pembe na ba poto pa msuko pa $3 OK mais abimi propre o ezaki donc toka tamboli
na sur la parfait na ye moni plein que noté ou artiste musicien vous comprenez so tali no ba o za artiste musicien le parfait et mais pourquoi on va parfait moni mambo parfait pourquoi on va pour parfait au moins moi tu sois pour bébé non pour so laisser mais non il sait na ibisa yo mo blage mwana mo soit pour ça ni pembeni na yo pour ça ko lia esili yo pour solo azo bimisa na nzoto na ye il faut zo senga ba citron ba épicé na yo bisa yo o ko fa na place na 2 minutes te mer o yo ka boté na épicé na ya o kimika ye na stratégie pour solo a ko peso rime o ko zo épidémie rime voilà, j'ai quand même là, aux épidémies arrivent vraiment, c'est trop marrant. Voilà, tout le monde qui veut sous bijou la reine, Aleka Kika, Kuna, Kotazo, Leka, voilà. Et ça qui est la question, moi, Batuna qui est, na ya répondre qui est ok. Ngai na banda ko finga la volonté na ngai te, na volonté na ngamoko na ko finga sileste. Ba banda ki ndeko tinda ngai kuna batinda rabiso to finga. Donc abimisi ke bela ndatinda rabat ba finga to ebité poza na bonne chance to na kata boîte yango parce que bela atinda rabat ba finga mère ye mukolo ndenge na ba kotinda to so la pembe ye mukolo ndenge na ba kotinda tala ngai so na bino contraire mère c'est que na kosito na koseli belbi kandi aza cousine na makam Belvi kandi depuis nga la joie qui makanisi ya kokota likambo na kanai poza cousine nga ba na kanai na bolai po na batu ba ko kosele makambo so na yebisi oki ton nga ya boulot na ta cousine na ngai et permettra pena te ki to monana on di mangote so na yebisi oki to jouera même pas moi mobimba to sur la neta mususu ata 4 jamais à la calme sous noko nana tournage vous comprenez très bien mais une fois on a mona qui est en dehors ya mneto ndo kuta na lera zakuta mwana dadi apisengai noko kofinga ti dadi akufa zambi dadi akufa na restaurant na yi na restaurant na yi abisinga binoko banalise no sala ngo propre kofinga note wana biso na posa ya kofinga batu te to beta focus na biso eza filme batu batala film wana ndeza moyen ya kobooster ngai cousine na yo donc kofinga no batu te po kofinga eza arme ba fait ya ba faible parce que soki ngai kutu mutu na koya koloba na ko bet ko tout aborder na nenga salité mayebisi ngaki en tout cas tout à té bosko mutu ya bazalaka na ba osani ba filme soki ngaka voyager bonne ba kelu bumbashi soki azaki na casting banga ba kenaye soki film est-ce que kotinda ope no film parce que ndenge za wana na bisa ba tu chaque jour bango ne batu bazolinga bakomisa yango neti soko lekaka pa belle vie neti yo okomi muta belle vie ezalaka bongo te likambo nazo rappeler bango chaque jour belle vie azalaka na groupe ya théâtre te balakisa na place barepetaka eza te baza bacolaborateur na ye baakompagnaka ye soki akomi filme na ye amoni ke atanga nde na bandi boye soki belle vie alobi naa na filme mo nasalaki cousin gosse na tourna te mais nanga nasala eloko mo na immortaliser le msu ya dadi mpe ya bendo benge ya dadi na immortaliser ta msu ya dadi cousin mpe ndenge na kotiaka na kokotie epa tourne abenge nga apesenge epakolami na nga nake na tourne nde ya kolakisa nga ke nomoni afoke nango boye lokwa ye eza nango kotika eza ngo na makila omona mpe na tourne na ngai donc c'est-à-dire ke ngolo bateke lokwa na tourne wana seke ngai nakomi mutu ya groupe ya belle vie po groupe belle vie ezalaka na groupe te famille libote eza biso bino bapano ya ye ozo comprendre mais famille libote eza biso bino bafani oyo ya ye nde tosali famille libota barter comédien bango tout bazaka famille libota parce que famille eza famille bango nyonso nanko yo comme si ba wala ba yebi pe na ba voisin bango nyonso bo bazo uta
Bon sata bima pas nzambe te chaîne wana ya sila wana muta pare na ngona belle vite bosko wanga ki famille botane ona famille botati obo bimi na kata cote na biso famille botane na bino ne mibali bango nde basi bango mo ba pede ba tembi ko ikamala mais non bien to analyser pe to sur la pembe to analyser puis donc il peut pembe puis direct ba mo bango to na ba famille bota ba yebi ba vanda ba mona biso nyo so famille bota pene bigamba la raison yem sanga na lekati na benga la patronne voilà si la emoka leka biso ki chaîne na ngabo respect na la patronne voilà famille bota te mais ici voyez bisanga to si la emoka ko talobi respect na la patronne c'est que famille bota parce que pendinga lai pour visiter on dit bazali mageni ati aussi de la téléphone na basaki famille bota te on met tout sur la pembe mais le but kuna tikala ko zwe ibutu maman sto lo bate ye ibutu la route par la parfait bando pc na famille bota te bando pour la parfait bando pc na famille bota te obi bijou la gade tu vois famille bota te bosi ko yipsa auti kunda parce famille bota te bango tout na kana iba famille bota na tena ba wese ne bazana bazana wese pina to na famille bota na go boya ga voilà Zuma pe kuna alobike yetanga zaki kuna na famille bota abane ko se retrouver na ina ilo côté mais une fois ka tanga tie makoyoka kuna comme ko se retrouver santé ye bana ba tanga bien ye mo kwaza bien vie na vraiment donc eze ya kolobela ta moyi mutoka bolaye na osolo na lizara na lobi yebisa ngai yezu mazalaka c'est qui pour se retrouver le monde là ça au comme stable na vie tango azaki pa na biso azalaki hyper stable te koza magene za problème te mais okozala okombolaka mais oza na vie moko mie que mutu moko asalaka na bureau quelque part est-ce que on comparer salaire ya domestique ya fachi na salaire ya mutu azosala na ciné jamais mais ça domestique pas fachi avancé vous comprenez très bien domestique pas fachi asukulaka basani alambaka vous comprenez exemple mais tant mususu salaire na eza 4000 balles tant mususu 3000 bambongo ya kala mususu fatia tindaki elipa o atikala ngole mususu na journée le 500 balles vous comprenez très bien donc c'est-à-dire que avant domestique mais yo muto salaka na bureau moko lemso ya l'état to bureau moko boye bazo mona yo wana mais ya lekio na la alekio na stabilité vous comprenez ya bala cha mumini na parler mais yo tikozo ko bala te mais ozata mona ba clé ya bureau vous comprenez tant azaki mageni chez biso kombo wana donc on va dire du corps mais si maman te téléphone sonné mère babengi yo vous comprenez mère babengi yo wana abambe kumwana nelo c'est mère apesier famille bota ya de partout ba pesier vous comprenez très bien azo tambola azo zwa mo eloko mais depuis akoma kuna akineka kota na monde théâtre akoka ngo pété kunula kena ko akoka ngo pété komi alobiki yakendela mambo ya scénario te yakendela kaka juste pose à la ne fan kaka lobina ye wana suka lango ye ekopesa bango avantage internet ekopesa bango avantage bakomo leka na bemission kofingaka na bango kaso avandi émission mo bando fingane kaka bando fingane kaka loka moi communauté congolaise mokio balingaka mwa buzoba pe bazalaka baotala ye mwana mwasi mwa $80 na fin mois ya moni suko bongo pe so babika bakanga ba internet wana mer
nde biso to silisi à ton émission moko ya TV voilà na S Media na parfum d'hiver misa voilà ya ko ya mamisa ndenge nini basoki sonye na biso ako ya mamisa ndenge nini naza na papier te so ba bien kama internet oyo akomi chômeur au papier ni yo ke na mokuna na chaîne à TV you know papier na ngai yango yo carnet de charges na ngai yango ya magenya Bautier n'importe. Bautier n'importe. Voilà. Bautier n'importe. T'es sur la pembe. Voilà, tous les cas. Nabi, ben biso e bandi si to komi na daton, to fingi déjà. Non, to finga sur la pembe. Ils allaient rappeler la pembe explication. Vérité. Moni congolais e belé ba comprendre que faut tolérer la vérité. Vérité to sur la pembe. Vous comprenez? Lelo ba yebi bango moko ba yebi ke lelo se to lobi. Bakanga kaka internet ba misi lolo bazongeli boulevard oh boyo dengo te bazongeli boulevard ba oh ba rezi bazongeli ba jeep pena point la soir na ba boîte bazolo ba jona ba reza ute ko tsisa na ifasi ba ya gola azongi musala olongola ba couper pour la ba tu na sima na tâche té na bactinel to sur la pembe est-ce que na offre avancer to sur la pembe pasa ba papier té akoki ba ozoewa ata na émission 0 so ba biba banda ona pa batalika bio o te pa yete o bosono yo kaka gosa konda o makamu yeah, vamos là. Oh, go seconde de so bine gange. So bine gange. Attention ça tourne. Action. Hey! Na disibilo. Go seconde. Sanité. La mission zéro. Le foyer pour naie. Mission pour naie ça. Gosse pour que négolugile chirurgien comme la poto mo pas vimba donc pour na mission ya ngwa. Akoya bandi ko finga ndenge internet atigila biso opportunité wana oya osali n'importe quoi o bandi ko bina to komola ka telema bandi ko bina na plateau bazo comprendre te makantino esani bazuma bakola ka ndeti batneti ba misilo arozo plus plate misi nini pour la sabino neni na eza bandeti ba gola ko baluka pela c'est ça attaché te mais na TV ni ozomona na bisio mukolo ba kokanga ngo o comprendre mukolo ba kokanga internet o comprendre na ba chômeur ta o ba bina ba boulot et puis ba ça que faut royer ba ba pique pe comment ngo ro nous ça ta formatoire ça si voilà je vous signale déjà bon retour à toi Bob Molema voilà babi il a commis déjà malgré en retard voilà. Je m'excuse, moi qui bon ya gola, alobi ki guerre cause la langue est populaire. Ata ba petit bango ba oyo kate et on dirait ba boke bi épidémie. Non, grippe eza na moi eza elengi to sila. Ouais les ba retour te. Nga so koti ko no bwaka okufa yemo. O bima yemo na mbango na lozo kima. Yo moko. Mirago. Voilà, donc on est bon, il y a Gola, dans l'émission là, le but que la guerre sera longue et populaire. À Takutu, yes, il y a Kiti, le but que va cesser les faits, bah on va dire qu'à 4 ans, qui n'a pas voulu faire parce que trop c'est trop voulu ici. Le but que ceux qui téléphone Nicolas Okutu, comme qu'on tambola na téléphone, na une carte sous kilote. Parce que sur la tambola na on boit Nicolas. Mutu moko famille libota pa ko ya yibi yango ya date pona ndeni le musara ba aventure la bien chacha ya date pona ndeni ya gola ya date pona ndeni abike muta famille libota ko ya pa yibi yango akeye ya effacer ba donner nyonso ya zone seli yango vierge ba donner ni ya zana ye sana ye ba donner ni o ya zana ye ya gola ay pour la vérité zara et to sur la pena pembete te ba ngope ba lekisi ba golo to sur la pena pembe ye bisanga bino bozala kaka na ba bolo ba ngote bolakisa ka ngote abike Arlène pa ye kuna ye li bango sous ba dossier maman ba dossier na lobi maman la ngabana yo ba scroll moi si lukuta moi ça besoin lukuta comment fait-il au ça la émission lundi to ça na ba donner
oye mardi toza na ba donné oye mercredi toza na ba donné 6 semaines sili ba donné ko peto yo to ya kanga mais to mona kangote to bote to lebi le couteau vraiment heureusement semaine ici la terre moi to ko to semaine wala oya pe ka na za na ba donné na ba donné mo lembi koto kuna pe Arlène wana alunga kipina akipina lobike babande kopimela bango ba rôle na famille Libota parce que bango bazalaki bongo basi bato bazwaka ba rôle kuna bazalaka ba ma papa donc baza balele bango nde bazwaka ba rôle soko zaka normal bongo mo azwa rôle ezate maman na ngai na Congo particulièrement la Kin bato bana mitema mabete bite pourquoi voilà balobi les trios d'enfer déjà au tikalo on a poussé à la langai nous annonce déjà balobi les trios de famille Libota en forme tozalaki bongo dio to komi trio nebise bino déjà qui est présence à Bob Molema à kota qui déjà malgré en retard pour tigeta za la libanda parce que ya ko tumbeza ebele ya ko tumbezo continuer kaka to tumbina ndam to lito baluse yiteli bongo te gospika mala to lito baluse yiteli po bazwa pene babula ma déjà nde to lobaka na lingala babula ma pene ko babula ma parce que trop c'est trop balekisi na fongola na buku na ngai parce que awande côté makambo efanda ka Bob Molema bonjour bonjour à Ghost Dikambala mon frère collègue mamio surtout le moment ne la basato na kokate Nzambe malgré en retard toi azaki tellement musika musika ba mota ba kimwenza ba le sambo toujours on dit prière voilà on dit le sambo comme on a le sambo toujours voilà biso déjà to bandaki déjà tozonga comment se mater parce que tu courir derrière temps ndeka to sula na gosti kamala tozonga mwa mke bijou la reine alobaki kuna alobike ye abandaki kofinga na volonté na ye moko te abandaki kotinda ye ya kotinda ya bazotinda batindaka bato na famille Libota tofinga nde tovandi mpe boye Belvi kandi pa komelaka biso mpenza ke lelo bwana émission ya bokende bofinga nde bijou la reine alobaki yango wana est-ce que c'est vrai parce que to solo là déjà na Ghost Kambala apesi oya ko kopesa ya yo pesi ko saki to makasi. Ouais, merci beaucoup en tout cas la pesi ba tenir souvent la biso moté. Très bonne question. Voilà, et ça mérite Chacha. En tout cas, ça mérite une bonne réponse. Voilà. Bon, en fait, Bijou la reine, yem talobi bongo. Yes. Yeko. Bijou la reine kolo, attendez, Bijou la reine kolo. Vraiment. Ouais, tikali mo moyen mike, a rolu ka pe moyen voyager na ya ke ufana na poto ko age. Mais azui tan na ye, ya woloba bêtise. Kolo ndeti nga boye na ajo nga na zana ngo. Belvia komelinga message. Bon, le jour no ya kofinga. Au moins te kozandoki. Na solo ba la plupart bato ba ça ba mouvement na ba bandoki. Ce sont des vrais sorciers. Bon mon on va vanter. Bande ko ba Olanda biso famille Libota Shalom. Bino ba Olanda biso. Un on lo ba makambo yo bino bo mon on dirait normal. Bo mon ka te to sekate. Abiso mususo continue na vie de prière bo tala. Je vais expliquer au moni ba mouvement o ezo salama o ya mama Belvi bato ba ça ba mouvement na bango wana o ya kei o alongo ya kei ezaki sorcellerie, c'est une forme de sorcellerie ba yaki ko sala ba loka muta loki et simbité les simbité azongi na ngambu place o ya zalaki pas multiplier effort na ye alors bango tango ba yaki et simbité yango bo mona bango bazolongwa na zalo na loba na be monsieur belé ya chacha a na loba ezala baté belé ba linga Belvi ya par intérêt normal ka bo alinga ka partiel ka Belvi ka mona e ba linga ka dans les santé so bozo remarquer ba mouvement nezo sama ndeti mona o tsolongwa o ndoki mususu o tsolongwa nani comme nani nesi ye penda ye nani ye bagay avancer ndeti yo pena so Arlène soki nani yango nani ye bagay sur ezaki madame Belvi yo nani ye baki yo nani ye baki yo na réseaux sociaux nani ye baki yo na kata monde à théâtre la sorcellerie on a le lobby dans l'émission la folie des grandeurs n'est pas à la hauteur vous êtes que des amateurs vous avez amateurs ça c'est les amateurs
au mutu aza professionnel mutu ayebi makambo akolosala bamouvement oyo asali wana te aya alobi ke ndeti lokwa Bijou la reine azwi monene ne aya avandisi yango na motu c'est-à-dire ke ntango avandisi yango na motu gos maseke mayele elongwe bozo comprendre te mutu ndeti mutu bo. Moi, j'ai fait 1m82. Maman, là, ça a 1m82. Parce que ça a 1m82, on pesait 86 kilos. Sikoyo, à l'équipe na TV boya, ya vandi liboso, na sukoli na oti mamolo sambo nanga mamanga, na sukoli na lati bilamba na l'équipe na TV, na lobo Belvim tatinda kinga, et qui zenge foza mayele. Voilà. Vraiment na yebate, est-ce que ba bo comprendre babiloko? Mutoyo azandoki. Soki kindoki na ye et comme komona na miso batu so ko remarquer la plupart ba koma bakizengi bato bazo mona ngolo ba fanti ba koma bakizengi donc ça dit bato tout bo mona basali ba mouvement na bazaki ba vrai té OK bazaki ba vrai té tala nditi Bijou la reine lelo Bijou la reine touti ki wapi bon on ba loloba touta wapi ngo zela c'était où to zana gosse di kambala to zana ba gosse biso tout anniversaire jour anniversaire. Faut mon a grandeur oh la Bijou la reine et pas mère. Faut mon niveau donc tant à lobby ça il le que moi je ne mange pas ça, moi je ne bois pas ça, bah exécuter ma rambo ya lobaki. Bijou la reine a vendu la place na restaurant na place normale. Place biso nyoso tout au vandaki. Abi na ye mère lobby que côté la VIP. Donc lo on a nyoso tout belle vie comme te mama bi. Voilà. Quelqu'un quand on a VIP. Bah quelqu'un quand on a VIP place bateau bazaki zaki wana mo ba vitamine nene ba yaki wana. Et le moins on ngaka wana te na suka film ba pesi yo mongo ya transport. Voilà. Balinga mutunde. Balinga batunde na éviter un moment moi ça me donne de la chair de poule que bablo musubi no bolo lo ba na TV mais biso to yebi na biso marambe c'est pas ça. Longo wana olataka pembe na nostalgie timo mokonza wa stimolage timola bakotoleka jour olataka pembe Marie-Jeanne Bolola ebisio keba nini me baby na sima ozui okangi foulard là okangi foulard biso to vanda biso mère bona bo jimele kaka ngala ne la nyoso tout pour jour Marie-Jeanne a ebisa OK yoni na ngo kanga pembe na molema boya bité oh molema mutu na masala depuis kala oui to boye to ba camarade mais makambo bino ne bo sala et ça la bien té reconnaissance neti Bijou la reine mukolo boye elo wa ngai na yeboye ba bis na sanga grand frère na tonton molema oh batinda ki ngai nde na finga o bige via mono ne chik na tanga ke za ofele na tanga chik ofele yango zo mona batu su na mabala ba ko kufanda te poani mayele za muke na mabala so remarqué ba te belé na mabala ba ko kufanda te mayele muke obi o gérer libala te donc au mona kaka donc nyo surtout o ya o zango yo vanda na mutu awa tango yo vanda na mutu et pandi mayele limo na katsa mutu donc ça dit o Bijou la reine a lobby bande ko balandi bato balanda famille bota bato balanda actu final Bijou la reine bo comprendre état ko ya kominango état ko ya kominango et ça la un moment mutu ba migraine mukolo tala mukolo aj maramba olo ba la télévision tala mukolo gosse di kamala mukolo mdalo ba maramba la TV di kamala ba regret kaka o comprenez ele gelo na fani bo hôtel on a téléphone est-ce que Bijou la reine takolo ba marambo voilà et kamusi alata ki toko jour on dina pembe chemise à pembe là le système sali a dû kangi foulard Marie-Jeanne taibisaki avant ni pembe nanga mère lobi te bino boko fanda wana te boya kota na VIP balongwe bango nyonso to bake kota na VIP biso to biso bata boma na to tikali biso la biso wana o sekana biso to biso do se to chamwa ambiance na biso mama ke fana na kati badame na kati biso to dame libanda siko na kati makambo nyonso to belle vie asali ni voilà maman la comprendre le mot monde bayaka na ba restaurant wana ben na mission dans le mois kota na VIP le mois sala boy joie boy bango ba vanda kana zo mona neti yende fois remplacer belle vie oui donc zo mona makambo belle vie to sala fois ça c'est une question d'organisation
C'est une question d'organisation. Et comment ça là, moninga ça lo bien yo mo mabe. Bien o moninga to sala yo mo mabe. Yo mo na ke pale yo ne mo to sala kayango. C'est tellement pe nzambe pe za kala muna ngonga na ye. Yo ko mo nete ko mo umela. Ale o ko mo créer ba makambu ko obeba na ko. Ko belva ko maninga za na mole mayebi. Ba otine loin. Tiens on est sali 6 ans. Vous doit comprendre bien. Et ça les 6 ans. Et banda ka maman du coup n'engona te. Vous doit comprendre et banda qui na projet. Si a kokisi yango, si na ndenge comme lelo. Donc avec qui na patience, ya ko luka ko sa objectif la la vie. Non bien, gosse di kapale skisenga. Mutu wa futi $4,000. Allié $100 te ata $10 ta zio nyoso to ya kotiso na kata film. A signé pena uti ba voyage na ya kotiso nyoso to na kata film. Akangi libumu. Asombi talenté, asombi loroté. Yo kasi mutane ngwana a évolué te. Habité na ngina sa projet, asali projet na yango belle vie. La jour bien la jour une année. Ah, non une année. Déjà coquille. Na moni pe oh chaîne penza ko ça va ko. Oh, no yo ka on va passer à 200. Série wana une année non, on va passer à 300. On va passer à 200. Série wana ko tu na. Choka ko to passer un bon akima. Ah! Polema. Moment on a pété comme papa timologie, c'est timolage. T'as dans timola. Si on me parle ma belle ligne sali. Non mais Chacha. Oh c'est quand même makambo c'est très important. Eh ninga timolinde te na ndima kiteka ko timola. Mais ça pembe, ça la pembe. Parce que moni bango de moni mabe na bino ka tubando sur émission. Te na kokate. So la pembe te. Te solo lango. Ese muta soli pembe bile bomo na ngoma be. Shoga akima mo. Est-ce que ça ma kosi? Makosi. Soli pembe. Mais yango te mutu empêcher que bela soki abenga ye. Ah ben oh ya nae. Ya za kanem. C'est-à-dire que bela azana ye mutema pembe. To vanda biso nyoso tu wana mutalingi ko kenda zate jour anniversaire. Ezaki anniversaire bino ne fallait boye la ba cadeau. Mais bon c'est la cadeau. Ah. Ngamo na ezero boyebi ba image, les images parlent. C'est pas important. Et puis ngamo on est là ça je fais partie. Yo posa au piso ni ngako tu la ligne déjà. Mais là c'est la position ça. Bino nyoso to zala ki bozela. La rasilisi. Na yena bise ah noko kende abenga pembe. Noko munde sa boy ko finga te ko pise da te filme bla 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 sili. Kinga ni yaka pesa noko monga transport. Parce que la zonga ya osepelate. Ngwana. Yebisanga toko ina no ndenge. Moni soki soki olinga mutu mutema malamu. Ata so apeshe eloko te. Ko sola neka ya pamba osolisa yo. Voilà. Ça lo bien. OK. Vous comprenez? Très bien. Kotik talanga la kenaka pas bien nga Félix Oazo quoi. Na kepe bo pinga grale mususu 50,000 bilamba la kaka mais mutu musule mutu ayaki apesa kepe 300. Mais au moins la pela ba yaki répéter. Mais c'est que dikamba la tabo kotsai. Akati perep. Ati ba mise ba répéter ya yeno to sur la makambo o pa to sur la nai. Boni considération wana ata so apesa nga 2000 mole mutu kaka. Ko sala nga considération wana kaka. Vous comprenez? Très bien. Considération en a kaka. Donc, c'est ça le bien. Parce que bino soka bati on a rôle T. Yo celui qui bina longo. Est-ce que parmi les botango ezalanga ba comédien to za ba fan il biso nde to zabo. Parce que bela zalanga na ina groupe moko te ya théâtre ba benga famille bota. Ezalanga te mo. Exact. C'est-à-dire que ko tourner par la histoire comme film na moni ke molé mam to ko un film par partout. A bien yaka. Da tourner pas émission no polo. Elle aura ninga ça. Yo ko pe da maman na coach. A bien ai pe da coacher. Film belegi. Moi 400. Voilà, pour na ko suki ça, tout le monde qui bongo ya go là, na émission na ya lobi ke mikolo téléphone na yo tambola na mona suki là. Parce que soka tambola na ka bena loboko ba ta famille bota ba lukisa ngo makasi. O ba réinitialiser ngo. Parce que na vérité ya makasi Arlène memele ba vérité ibukut ko lobate bijou la ra ikut azo sanzaka ndam o ya kati wana betela kiye a robetela biso ngo mikolo oyo koya donc alobaki bongo je ne sais pas ba nyonso balongwa na famille libota bazala kaka na ba secret to ezaka na secret nini yango ezala kuna na famille libota ba nyonso ba ta ya robia ya bisa ba secret en erni azo ta na erni na bien
Yagola non un homme moyibi. Comment moi si Yagoza a déjà une idée au côté ça va téléphone na sous kilote moyibi. Moi si déjà oyo aza makanisi ya kozwa téléphone a côté yango na kati ya sous-vêtement moyibi. Koyiba abomba wana. A dit déjà la place na. Ah nazolo baka onga na yebi. Moi si déjà a yebi si bino la télévision. Bablom sou balobaka ngai na vanda calme na o capter. Elle rattrapé moi si déjà une très bonne femme boya une très belle femme de tuyau boya au lo ma TV na entamo la téléphone na la carte ya sous-vêtement déjà au là ça va tout signe qui moyibi non oyo sala moi si le roi ya gola moyibi mon nene et puis non ça va tout conseil chance ka Kermé Cécile chance ka Kermé Cécile il va $100 donc moi si azozwa abimisa la télévision que na rozwa na zui téléphone na bombiango bon deuxième des choses analysons un peu les mots donnés enyo lo bani pona bango nazana ba donner les mots donnés là enyo lo bani pa la bino les mots donnés ba donner te ba vérité les mots vérité bon moi je vais vous dire une chose hein. Quand je nana ba vérité mo quelqu'un ko na rolo bala batubu en tout cas je vais pas attendre na ozela te nga o va na tonton molema soit beto direct ayera maman émission que au moni o sala gi gafo sa gi erreur o sa gi bo petit na nga bongisa ezate ke lobo nana ba vérité mo bo na lo bango sikoya lo sexanga molema ngamo na to ko lobo yo sa gite on a lende na plateau na chete téléphone le ba vérité zali na ko bimisa na ngo 15 mais là il s'arrête non moko 14 bombelo ça bimisa ngo pe esa l'émission no et bon ba komisa ngo épisode et puis on a peut tirer aussi ça wana car nazana ba vérité et émission ici là je n'arrive pas à comprendre quelles sont ces émissions là au Baeka Mbamo wa fongoli action nazana ba vérité bana bokota bande kwa Fabiani ya isogi ya bakuku bokota c'est quoi ces émissions voilà émission moi ils fondamenté ils non fondé ils ont sous-bassement ils ont l'autre côté émission ils ont formaté et style journalistique exaté donc et l'autre mot exaté oh ils ont là que ça c'est une émission est-ce que bateau le lo oyo so ba net biso net ba tout ba biso bu to les gars ba émission ba benga biso na ba chaîne minene beno yebe na émission bu au senti que non ah ouais inde langa donc tant ba action na ndaku ne ba hôtel bino direct na RTG voilà siko ndeti so bato lokwa bakangi lelo internet babi bakangi ba YouTube babi to ya na télévision siko bato la ba bani na TV ataka na émission 0 so babika action mai alors wali liputa mai na bolakisa mole mama puni donc cela peut toucher nga la émission mole ma émission moko qui ne tient pas debout. L'émission n'a pas moi télémarque la moto droite. En tout cas, ngai ba émission na bango wana genre donc atala ngote. Naka batak na bango. Oh, kabatak. Côté nini. On va tirer batak na daka mama fingati. Ils ont attaque pour personne mutu conseiller. Na otala a fingi côté nini. Place nini ya ego lo basalité pour les ngana roya. Na zongi c'est na tout dans molimo zongi c'est na tout. Est-ce que émission nous le 45 minutes. Atala bino wana batak nga penga. Vous na préféré 45 minutes. Oh, pinga. Mais c'est 45 minutes au final. Voilà, voilà, merci beaucoup à vous deux. Comme Diana Souka, émission vraiment molema. Merci beaucoup à toi parce que na koya, na ko fan na maman, na ko passo là. Et ça vraiment qui te remarque, c'est ça li bande ko balance qui te ça li. Dorcas Selena David et ça li vraiment qui te remarque parce que na mon commentaire na y Dino bongo na tonton molema. Voilà. La mona qui moko lobi tonton gosse, le mbisa pardon. Ba suspense na yo et comme ko sala nga mabe. Donc je ne sais pas et comme ko sala mabe na ndenge nini, na ndenge ko seka, na ndenge nini je ne sais pas mais voilà na bi ki sala mabe na ndenge moko ya bien parce que ba suspense à gosse, ezaki tango surtout ka abimisi mbamo ka lâcher ba. Voilà, to comme déjà na suka malobaka na bi. En tout cas, merci. Nabatnyo Soubalanda, il ma grand retard, excusez-moi. Donc, naïmo retard, boulimbisa, ils ont plateau, nabiso to mesana na poutina dago ya vraiment ba on a vu vite fait ba moto. On a comme na ici quand nabiso tout ça là. En tout cas, merci na la maman chérie. Moi aussi, merci na beaucoup Dorcas Selena David, full option.
Merci beaucoup na maman José Loussa Bissou base à Londres ne tombera jamais. Katia Rosagalate, merci beaucoup à maman Claudine Bokato la basanga na belé baya avec les jeunes manga ya rotela banzinze belé sera Mathilde Kolo sera pesi makambuya la chez bénédiction. Voilà. Donc on est toujours ensemble les boss Miguel le respect belé. Voilà. Boss Miguel. Héros dans l'ombre. Nani? Héros dans l'ombre. Héros nani? Héros dans l'ombre. Voilà ne bobe mo pas chachangate. Maman la biso la Suisse. Maman la biso la Suisse. Maman Bibi Kamba. Maman Bibi Kamba respect. Respect na président Jacques Naïgui. Respect. Voilà bila ba base. Ba me bazalanga bango ke tout soit ba bien na bango to ba mère na bango bile ba solo neti bango. Respect. Na maman ni lumbala na Bruxelles, respect na maman Arlette Mwaka na États-Unis. Pourquoi pas respect na maman na ngai na Chanel motema ya papa José na Bruxelles wana donc voilà. Mon cher son a été bien va passer beau c'est grâce à c'est pas le renfort chemise c'est grâce à Béni dit la loutonnage de la première moi le moment où tu as pu se passer au bal là et ça gosse respect la maman divine di Kamba il y a no bal no bal c'est la stabilité bon on va s'attendre la bakare la bavion la stabilité. Et reste de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers vos téléphones portables, vos ordinateurs, je ne sais pas ainsi, des suites. Voilà, sur notre émission Coup sur Coup qui était présentée par votre humble présentatrice Chancée Siana, la Cléopâtre, Monasouka Bassoni Soli, autrement dit IGF de la presse. Voilà, mes invités d'aujourd'hui, c'était Goss Dikamba, la mobile, la précision, ainsi que le suprême Molema. Voilà, ceux qui s'appellent ça qui bino bongo, bon continuer à s'abonner, bon partager, bon liker, bon commenter, et que ça la biso sous qui to komaka en tout cas bisiko te bebisaki na ba commentaire na bino nde voilà to rebondisa et si ka pe o eza ko bonga vraiment ba encouragement et ça la ka qui to komaka je sais que bolandi biso e belé na bato balandi biso ebele wana nazomona Chantal Mobile, maman Gina Mabiala, Princesse Davina et pourquoi pas à Rosaline avec aussi là babi boza vraiment tellement ebele. Merci beaucoup na Maggie pour na assistance na yo voilà na mes caméras tout ça qui bon on a Laurie voilà restez toujours branchés serrés cimentés collés scotchés sur notre chaîne Active Final na yango ceux qui boza awa na Kinshasa na télévision analogique de babi ngaka yango na invité ceux qui bongo français mon boulot ouais matozo potana na voilà na télévision analogique bongo bolanda biso na S Media télévision kuna tozalaka bongo na Goss Dikamba la tolobelaka bongo kaka ba musicien awa moi to yana ba musicien profane ezate parce que oyo eza en chaîne chrétien moi to yana ba musicien profane ezate na télévision na biso awa na TNT eza bongo na TNT eza bongo na Bluesat eza pe bongo vraiment na ba plateforme nyonso bolanda biso na S Media TV 3 toza bongo le lundi tolongwe awa na Goss Dikamba la tozo kende kuna parce que toza pe susu na émission mususu soki nzamba zo pambola to lo baté pour na nini mon papa héros dans l'ombre que Dieu vous bénisse vraiment yo zala biso na yo contrat ya libela ce qui est souhaité to kuta na bongo na bikolo o ekolanda au revoir.